bande ko balandi yo kani télévision na pesi binombote mingi na ndenge bomesani kolanda biso pe merci énorme na ndenge bozali ko sala biso ba réaction par rapport à nous tout ça na bino merci makasi lisusu na ba nyonso ba pona ko zala ba partenaire na biso ba vandaka na biso ba accompagner biso na ba action nyonso to salaka nzamba mona papa mbola bino po bien fait et kendaka pamba te lelo na kopesa kaka mbote na mutu moko na femme de valeur na pesi mbote sika wapi ozali mama Dodi nde na ba misusu to kopesa bino mbote kala mingi te bozala na bino kimia na ba émission esenga rapona kopesa bino mbote mais pona oyo nyonso ezala resimba mitema na biso to kenda kopesa mbote mingi te mais merci lisusu na mama oyo alingi batanga kombo na yete azala na biso tango nyonso mama pasteur nzamba pambole sika wapi ozali atali na ba émission journée moko kaka eleki akoliba kolala te tozonga wana tomema mwana grâce na hôpital tokende kopesa ye ba premier soin ayeba ya solo médecin alobi pota wana ezali du na nini et consort boni ovali na ndako ozali koloba te ozali kosala eloko te pona nini ozana bana na ndako na yo pambola bana na yo bongisa avenir na yo ya bana na yo pona lobi kokaba ezali kobombisa apesa orphelin azo prêter pa ya nzambe kotisa nzambe niongo na likambo oyo yango bongoni biso tozongi lisusu awa pona koyeba kosenga na papa permission bayeba kopesa biso mwana to mema ye na hôpital na ke kopesa papa Beni Mbote. Maman Mireille. Tomoni yo awa yo lokola pe moko ya ba responsable arc-en-ciel to ye tozalaki na bino ya un jour tozongi lisusu tolingi to mema mwana grâce na hôpital. Ok, merci beaucoup Maman Mireille Nzamba Pambola yo pour na service oyo et ko rendre biso na kati ya orphelinat arc-en-ciel. Arc-en-ciel eza moko ya musala oyo ezobomba vie ya bana o babwakama ezobomba vie ya bana baza abandonné bazangi baboti bazana mutu moko te ko pesa bango loboko. En tout cas komona yo ko ya kozwa mwana oyo grâce ya kokende na ye pona bameka kotala santé na ye et pas ya monganga to pe bato bayekola nzoto na bato. En tout cas nazondima ke nzamba za bolunga otika yo te na musala ozo sala pona kolobela bana pe na nzela itamboke itambo inene pona bana bazwa kimia nzamba pambola yo makasi mingi na service yo ko rendre biso na yebi ke nzela na bino pesa malamu na ke na bino boke na kimia. Moi c'est le pasteur Béni, je suis le vice-président de l'orphelinat arc-en-ciel. Le responsable numéro 1 c'est le pasteur Dieudonné Mutombo. C'est lui on a na ba photo na ba image azate so gazate ngam na tika la rapona osala musala na mama na biso Anto wazana chargé ya kolambela bana. En tout cas mingi ya kolobezali mais bo kolanda biso mingi na nzela mama Omireille pour na vitali ya bana oyo borfelin. En tout cas merci beaucoup. Merci beaucoup to rozatango mingi te to mona pe mama Anto ndenge nini tozozwa ye na mwana pona to kende ti na hôpital bo mona pe image de to koma na hôpital ba premier soin ti to repassa bino suite ti mwana koyoka malamu mais kasi epekisi na mutu moko te ayeba kosombela bana o mbetu ayeba kosombela bango elamba ayeba kokabela bango ya kolia parce que tout le jour faut dépenser ça la maka pour que bana ba meka kolia ba meka ko vivre. Donc ne te dis pas que je m'arrête seulement na komona Béni à hôpital. À quel hôpital ça dit ba premier soin, ba premier pas au ken hôpital. Ce que l'hôpital va dire, on va revenir vers vous pour nous revoir sabine ba difficulté ya bana o et ça difficulté na biso. Ya mo erreur je te rotika la na pour nous ba pour la kisa kabino nyonso papa Béni to tiki pot photo ke nemba on a hôpital. Merci beaucoup maman Mireille Nzambe a pambola yo pena makasi nzela na bino za na kimia na yebi ke Nzambo abatela ka départ abatela pas arrivé aza toujours bosso na bino. Merci beaucoup. Irano qui a la même biso totala ndenge ni tozo Béni grâce to kene na eti na hôpital. Nazalaki mosika na yo kasi yo Nzambe oyebaki ngai makomi esantu eyebisi ngai ete yolobaki ete okobenga libota oyo eyebanaki te yawe olobaki ete okobenga libota oyo eyebanaki te o lelo yo ekomi libota ekomi magano akomi lelo yo ekomi osatire motema na ngai na esengo mpona misala na yo ya bolingo mpe ya ekulusu yango etindi ngai naloba boye oyo ezambeli nazwi epai na yo
tika naimba zembola esengo oyo ezangolu yawe nazwi epai na yo ngai nasopa maloba ya motema ye papa na ngai ye afandi na likolo asinga milabikelamu le 4 etre vivant bakoloba ozali mosatu yawe kuna le 24 vieillard bakobwaka bitole na bango